Kombo ya tata ya mwana pe tata molumo santo. Tolandi matei na biso na kati na ndako Nzambe ndenge bauti kote ya biso. Tango motei azali kote ya biso na kati na ndako Nzambe tokanisaka ba chapitre oyo ya kotanga pe ndenge nini akolimbolela biso kotala makambo oyo ezali koleka na mokolo na lelo. Tozali na le 5 avril l'an 2025 na banza biso nyonso tozwaki mwa likabo oyo elamusi biso pe epesi kondima na biso makasi. Ba program nyonso lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu. Yango nde tokolanda pe kosalela. Ndenge ezali te lelo le 5 avril l'an 2025. Biso nyonso tozali kosala milulu ya lobi le 6 avril est tombé pe un dimanche. Oyo ezali te biso nyonso tozoko milengele lelo samedi topetola Yerusalemi. Tozako mona eke tongo lelo apesi biso mwa mvula, me mvula ezali ya mapamboli. Na 1960, na 1961 pe ezali la kaka boye. Na 1960 wana toyebi ete bokoti ya nzoto ya papa Simon Kimbangu awa na mboka na ye ya Kivuila na le 3 avril. Papa bafandi awa tu le 6 avril ndenge tomonaka ete makambo mingi ya lingomba mibeko ekangamaka na le 6 avril 1960 wana. Esika wana pe ekangamaka ete na le 6 avril 1961 yango nde Yerusalemi fo ebanda kotongama. Ekobandana nini botongi temple oyo libanga tokomonaka na porte d'entrée ya mausolée le 6 avril 1961. En 1961 wana à partir de 1960 ndenge ba papa bakangaka likambo kenkamba kobanda kotongama le 6 avril 1961 nde ba papa bapesaka nzela na bandimi nyonso to bango nyonso oyo bandimelaki tata Simon Kimbangu tomipetola poete na le 6 avril 1961 tozala petwa te libanga ekotiama pe ebandeli ya kotonga Yerusalemi. Kasi soki esalamaki ndenge wana te eye kokokana na 1976 pamba te malgré papa basengaki na le 6 avril 1960 wana keto mipetola na 61 tozala propre. Kasi tango bazongi na 1961 wana na le 6 avril papa bamonaki te malgré libanga etiamaki mais tozalaki propre te. Yango papa balobaki ete tomipetola. Yango bafungolaki kotombola maboko kopumbwa ekulusu tito yekosuka na retraite po tomipetola na 72 wana nde papa bamonaki ete quand même to démarrer botongi temple. Yango esalamaka na le 4 juillet bapesaka premier coup de pioche
ya 76 wana pwete ndako ya Nzambe ekoka kotongama. Tososolaka makambo nyonso wana. Na 1961 tango bapapa balobi ekito mipetola bato nyonso basengaka na bapapa eke basalisa biso tokoka kolonga me tolongaka te. Soki Yerusalemi oza wana oyo tokoyokaka keke mituka lelo tokobengaka badou nsimba. Toyebi yango dou nsimba mituka nini wana ya minene oto simbi bibende ebandaka na 1961 wana awa pona kokita na premier poste mushelo ya ndenge wana na mituka pe mutuka moko ebalukaka ekitaka tina se yango tomonaka babambu oyo balona na banda na premier poste tina triangle papa bamonaki balona babambu wana po ete ebanda koprotege na mushelo oyo bamama ko apele abukanaka pe mwana moko ya moke akufaka na mutuka bazalaka na 1961 wana. Donc Nzembo badai koyemba malgré mpasi kasi Nzambe botala mabe na biso te bosimba biso kaka po ete tokoma na Yerusalemi. Donc ezali na couple oyo koloba ete kanisa c'est la 1960 wana bapapa bakangeli kama na 61. Donc là qui c'était bapesaki likabo na mwana moko pote na 61 na le 6 avril batala eske solo tolongi te. Donc papa Kabemba eza na mukanda tata Nzambe oyo elobi ete batalanta o mususu bapesi abe na kosalela ngo te ake kokunda ngo na se ya mabele ya bango nana kasi Yerusalemi tata tomabanza luki wasisilwa ukakwiza ngeye keti bwesi wa vuvutula. Oui, papa Kabemba. Merci Kolo. Na kombo tata mwana peli musantu. Histoire ya talanta. Les CC Nkolo yeso apesaki. Et ça juste après le 10 vierge. Était mokonzi moko azao kene mobembo. Azui bozui na ye azalaki nango akaboli na basali na ye. Mususu apesi zomi, mususu apesi mwambe, mususu apesi mitalo, mususu apesi mibale, mususu apesi moko bongo na bongo. Oyo azwaki mitano ake asali abotisi yango mitano lisusu. Balandani bongo oyo azwaki moko alobi mokonzi yo zaka kanda mingi. Nkele na yo ebangisaki ngai nazwaki yango na kedi kobomba. Asepelisaki ba oyo babotisaki balobi boza basali ya kitoko. Boza basali ya malamu. Arobol leka na loboko na bali pote bozo lifuti. Oyo ya pa wakendo kobomba talanta na ye mokonzi alobi na ye te yo zali mutu mabe. Soko yebaki kinga na zali mutu ya nkanda ekokaki mokolo na oboya pote na zwa eloko na ngai na pesa mutu mususu abotisa ngo mbuma. Alors abotolaki yango abakisaki na ba o bazalaki nango ibele bazwaki mutu wana mutu mabe nde atiaki ye quelque part a keki kona bolo kompote akokozwa itumbu pote abebisaki musala ya kolo yango na bakote ya biso ete esengela biso musala malamu mpote bakobakisa biso ya biso mo soki ya mokonzi tozali kobebisa yango oyo ya biso moko nani akopesa biso yango na nko ne baza kosala jour na prêt pour kosala musala malamu.
Merci Papa de Gaulle. Allez, Eluselemi yemba kaka teni moko kaka wana potuza na sia mvula. Yeye tata tomabanza kiwa sisi lwa emfumo salo boka kwiza anga bwesu wa futulu. Merci Eluselemi. Solo tozo komona mvula za kokita. Mais na 1960, 61 ezala de boye. Le 5 avril wana misala nyonso eza kosala manase ya mvula. Ndenge toza komona boye. Yango batata na ba mama, papa Mfuma Longo, papa Simoki Mbangu Kiangani alobiete tozongeli na zero. Domaye o mazalaka na tango wana yango nde ezali kozongela biso. Wete to sosola likambo wana koloba ete alimisi biso na masumu nyonso tosali tozongeli ya zero. Eza boyete yango peza komonana se ya mvula tozo ndenge nini mena 1960 61 ezalaki ndenge wana première pierre. Donc ndenge toyoki nzembo to mati na mituka tango wana babiso ezalaka te ba mituka ya minene kaka oyo bazoko huta Equateur na Kasai na Grand Bandundu bisika nyonso na mituka ya minene kaka usimba likolo wana tokoma na Yerusalemi na esika wana tososana denge toyoki ba programme nyonso jeteki malamu basenet na biso tobongisaka na yango malamu tosala te eke tosala théâtre poete bato baseka tosala théâtre na biso ndenge nini likambo ezalelaka tango wana po soki tozali kotia ba commentaire toza ko déformer histoire eza boye te
Donc photo yekola malamu biso bakondia jeteki ya kala totika bana teke babanda kosala ba déformation surtout l'histoire o etali tata Simon Kimbangu po soki te déformer yango eza malamu te. Biso nyonso tata Simon Kimbangu kianganisi misi biso azongisi biso na zéro pe ye alobi fini la récréation. Donc pendant le 26 août l'an 2001 abandi officiellement musala na ye ti aye kokoma na le 6 avril l'an 2021 ye alobi fini la récréation. Toyoka kite pe tozongi à zéro. Donc to bandeli makambo na biso na ndenge ebandelaka yango toza komona boye bamvula na biso bamoi na biso toza kosala misala po ete tokoka kozwa mapamboli ye alobi na nzembo ya dirigeant eke mboka ya sika azozongisa mboka ne ya sika mokili ne pe ya sika eza boye te tomipesa mingi okolimisa biso tozoloba mwa mingi me ba observation tokosalaka soki toyebi likambo en tant qu'un témoin soki oyebi likambo ke likambo ebandi kotengama biso mpe tokotunama eza boye te yango na malembe tozokende kobongisa. Félicitations ba gauche, félicitations Coral Yeluselemi malgré na siamvula mais tomati ebele nenda kwa nzambe tomati na siamvula tozosala pe misala na biso nyonso na siamvula pe journée ya lelo préparation à le 6 avril atako mvula ezali to continuer misala na biso tikino soki place nini tata Molimo Santo koyokela biso mawa acheli biso mwa moi mais tozo ko continuer kaka misala na biso tokani sika avant tozonga tokende kopema malgré na so ya mvula mais 3000 francs na biso ekozanga te bongo de tosilisi botongwa lelo okombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen.